Na boya ban chérie na koma ko boma mbongo. Soki na yoki mwamposa na kenda kakuna na paka juma. Paka juma ba petite bele kitoko batonda tendresse. Hein? Lokolo papa Jésus, lokolo ya mama. Matakuna Zulu, Matakuna Zulu, papa na Jésus Brian, Matakuna Zulu. Ayo, Vanda Nangwende. Hein? Maya saboya kolinga chinoise nokita kobota Jackie, tolo tolo tolo. Fabrication na betela tolo. Engana yo bisiki da sofre. Avec quoi yanda siki. Ah bon, egatema mama bade tini kola madungulu. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bonjour fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Pourquoi pas dire un très grand merci à Royal Kinalele, merci à Chantal Mariano, donc il y a Royal Kinalele depuis Lausanne, donc famille Tepakine, famille où Botamana Bambongo Ebele Bele, pe Bota Bana Basio Bazana Bambongo Ebele Bele. Pourquoi pas dire un très grand merci à mon vieux Gauthier les patrons des patrons qui nous suit en direct depuis Londres. Pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle la patronne à Rosette et la Fleur d'Ambour. Donc Minga Rolobezate avec impact na idéologie sur ces belles et grandes émissions. Vérité sans frontières aujourd'hui René Abiri votre Macron à sali exclusivité na commune limité ou pesika n'a qu'on retrouver bah artiste musicien il y a Fabrigas maestro dont je vous ai parlé que Fabrigas devient de plus en plus un incroyable artiste et puis talent de l'Afrique. Il y a Mokopé, il y a Monde, il y a Continent Mobimba. Donc un très grand merci à Jires Ngoy pour l'assistance. Donc Léo Togosolo, la phrase qui est l'un des animateurs Nakati, il y a Nakati Orchestre et à Fabrigas. Bonjour phrase. Bonjour Naomo Rabir, Talara et Moutoumou bien. Soyez venant au Talabiso Bessé, Mamba bien Zali. Ok, phrase Bazolando partout dans le monde pour la première fois que René Abira solo la vraiment encore na phrase na non il y a la première fois na site oyo voilà na site oyo à Congo Température Bazolanda phrase n'était phrase un mot à dire pour tous tes fans au Bazuli Bakou ya Rolando encore pour na eloko au Sali Lelo ça fait danser ça fait bouger tout le monde partout dans le monde on en parle donc Minga Kolobezate merci encore na Fabrigas Maestro au apesi artiste naïe donc tout qui va chanter bien ba bon son ba bonne mélodie donc oh ba Chali Materazi ba yembi na kati donc mingi kolobezate mais donc 6 étoiles donné te sokolo bani pour na ba fan quoi ouais mingi ba fan na phrasologie hein phrase yo mutawa binta ba na lokolo moi na les maîtres de la musique africaine biso mingi boulot lokolo mama lokolo ya lokolo ya pembe Lokolo papa na Jésus, lokolo ya mwindu. Bandana boya ban chérie na koma ko boma mbongo. Soki na yoki mwamposa na kenda kakuna na paka juma. Paka juma ba petite bele kitoko batonda tendresse. Lokolo papa Jésus, lokolo ya mama, lokolo ya mwindu. La phrase Mikolo Tozara toujours na danse à lokolo Richard Amelin le grand DJ depuis Richard Amelin depuis Mboka ya Amelin donc azolanda biso phrase création ozakoya nango Mikolo ça dit à quoi qu'est-ce qui fait que phrase exactement sous base il y a source il y a inspiration il y a phrase pour nous travailler avec maestro Fabrigas faut avoir la tête et puis bagage na habité ndenge ni collaborer ensemble avec Fabrigas maestro.
Mon papa linga boulot. Grand prêtre linga pena boulot. So pesi boulot a repé a linga na yo donc. Ngana na bois kité. Ba wana ya ba lever les rideaux. Na ko bois kaka, pona na bois gratter. Mais devant Fabriga, c'est pour la première fois tango mona na kinaye. Krini nyango vraiment malam oyo bois kaki pona ko convaincre. Matakuna Zulu, papa na Jésus Brian, Matakuna Zulu, ayo, Vanda Nangwende, hein? Maya Saboya Rolinga chinoise no kita kobota Jackie, tolo. Fabrica na betela tolo. Tolo mama tolo. Madera na betela tolo, 6 étoiles, Yeronza unangai. Ok, merci bien Bazolanda biso lelo Fabrigas na ki motema malamu azalaka nango envers ba artiste o baza toujours pene nae apesi na bino cursus l'album du groupe. Notre album, l'album du groupe. L'album du groupe, donc veut dire que ça nous tient album ya boye. Si écoute ya rolobati donc to kangimboka. Merci bien. Obika biso tozo pena tozo 50% mamamboko ya mambalitoyi. 50% tout ce que tu tikala baba bunda na. Aussi 50%, mais pendant que Zolo Bake 50% depuis l'album Yango et Bandi Kobima, déjà Bozu trophée. Tu as déjà Makambutu papa. Nyaso, bongo Makamouane, disque d'or Koutozoa papa. Naba jeu. Voilà. Un garçon d'or, oui, bité. Mais quels sont les bénéfices, soit bah, revenus ni au gagné déjà na marché au cursus ils allaient au bêta partout dans le monde. Ouais, toi les années tu as l'aise. Voilà. Na pour les maîtres de la musique africaine, papa na Jésus Brian, phrasologie est là comme valide. Hein, vandi pe boebi bende, vandi pe bakole, vandi pe beaucoup tani pe na Djomoro boy. Ça pour les maîtres de la musique. Donc phrase prêt à combattre, toper, à se défendre devant presque tous les grands animateurs. Pour na nini te, nga pena na boaki trop, nga ba plan nga mso yoka na bakese wana kinde ba plan nga. Voilà. Et ça la pe ba succès bouger ba mboko yo. Voilà. Oser langorer. Ya ka pena mono ye mais o denda. Que Djomo pa boke le ba cri mais neni jo ba cri ne belé mais ya pe saté mais Djomo boke la kango. Voilà. Parce que les maîtres harmoniques, John les maîtres talika, oh pion. Faut ne pas c'est les harmoniques de l'eau dans le colo. Bon après le colo banini roya. Hein? Mais différence ni topé apport ni toko koye ba que phrase ou apporter na katia son autobengi animation ya katia mboka na biso parce que tout bon ba tout kaluji ba ya na ba idéologie na bango ou échanger quand même ba donner petit kala donc tout consort. Mais moi ni nga na apporter kamawa. Au moins, il animateur, au moins, il animateur, il va venir sur le kokota, il va venir sur le juna mombafu, ba massa nanga ipe ba seda banani, seda so a pesi makambo ka pression. So nga na ili bongo na voix kati, voix de tête na animation à la terre. Bandokia Santia. Da ba animateur ba ka boiti. Mais na binta ba na voix de tête. Hein pour mon na na banzela na nga mususu. Hein kobora dana ndenga kati boye donc wana na obule hein na keda likolo. Merci bien donc toko yeba phrase lelo bazolanda encore phrase to ebité après ça lokolo hein na omsu na mona gido ya manger les Lamba préparé nous mangeons manger les stand baby manger les yo hein Wempara non tu que boss me bampa bela ki banga bombe ka fabriquer me ba fa okoka animateur be bazala raté hein. Merci bien. Donc je pense que cela a fait énormément plaisir à Gotebe le Paola Schengen et Kilo à Londres. Merci à toi. Donc Gotebe le patron des patrons ya Willy Moucheni véritable code mondial Azolanda biso et alors phrase n'habité sokolo banini ninyozo promettre na public topé na ba fan na yo na prochain album o ezali koya okosepelisa bango ya trop. Ba tu bazo bien amigolom de 803 cris. Nana ba cri nana bimisité nga ba cri sopananga. Voilà. Grand prêtre, hein, mon papa Maestro Fabre a dit que phrase nyama. Sera ebi pesa makambo. Biloko to beta ba migolo na bomba po ebiga mi bi ba koma matro. Voilà. Po biso nem tana ba plan. Surtout nga de abo ba 0R na fongola ka chombo. Hein, na fongola pena chombo enregistrement. So ngane na depuis na banandu na pesa muto kesh tatekela nga cri. Nyoso za ba inspiration na nga. Ngane na pesa ba ba binisi. Donc à Moscou na yé mukolo ba fait biloko tu na bois qui wana zaka ba compter à 0 non na bandité. Voilà. Veut dire que makambo ezo bandande. Mais kota la ba générique au Bimi
na osenga na phrase o meka mpe ko interpréter lenga générique ya ndeko na biso Bercy o abwaki na nga na ko interpréter ndeni nga babina déjà allez Simba benda pechomo nini l'orchestre pète tala ye nzoto pète santé salade nga na interpréter mboko biso ndefa ba interpréter biso biso mtana makambo mais quelque part archi nuance yo donc archi nuance c'est ça olingo lokola bouteille soulare na mesa soki otomboli na mesa etikaka zero elobi okosila okotoboka okotikala zero dauda le mystérieux mama lokola benuili le gabonais fiston puela diana mole richikanga patike mulele. Ouais, appelez-moi Archiniance, animateur du moment. Archiniance est l'animateur du moment. Lelo Archiniance, grâce à Fabrigas Maestro, tout le monde en parle. Archiniance, n'est pas soko lobani, ni pona batutu balingara Maestro au bazolanda yo. Ouais, donc mote nanga na pesa na bato balingara biso, na bato ba courage biso pona boulot. Ça ba encouragement bato mais au moins ba travail au pesa te. Donc ils ont sous Maestro fa ba lo ba faux travail. Abig il faut pesa temps de travail. Et on moni biso tout ça c'est donner un temps de travail et on monte tout le temps le roi de bisebino usine boyo zo en plein studio to préparer makambo yo ba Nathalie Kamenga ba makambo yo ba Nathalie Capital yo ba makambo donc rien à dire ba venanga le roi Didier Minimbu Heritier Minimbu Ben Willy le Gabonais ba Fiston Puela ba Diana Mol ba makambo donc ba bigé bisonné mosala vraiment. OK, merci bien numéro de téléphone pour na batutu bana besoin communiquer rapidement. Ouais, bato ba pour ça benga numéro na plus 243 89 92 31 349 plus 243 89 92 31 349 ozwi lokola ba venanga ba beningongo japonais ozwi lokola ba venanga ba nono makiadi na Jobour donc ozwi lokola ba Percy ba aussi le quoi Priscilla ba ekula donc mbote ya trop bango va soutenir Archiniance tine moment ba force donc rien à dire donc rien à dire moi Crimora souka yo ya bizigida engana yo bizigida avant avec quoi ya nazigida c'est vrai et quand maman bate likolo matungulu allez Simba maman ndato bas yo oye bizigida ya engana yo bizigida c'est vrai avec quoi ya nazigida ah bon et quand maman bate likolo matungulu. Merci bien donc Oza Izine donc toujours chité déjà numéro de téléphone na yo pour na batutu bana besoin contacter. Ba contacter nga beta ka star Gigi phrase bazina bango nga bambote pa venanga Pironza au soutien toujours Soleil Ngandiam Olivier Itela. Voilà. Ba Joël Kouflé si Flambeau Zaïwa venanga hérité sinam FBI Nchofa patron. Venanga ndenge ya système ba étudiant Picho notre CG Yves Mbouyulu ba fananga tu ya Paris à Belgique phrasologie ba ba mesana na lokolo numéro nanga plus 243 89 26 26 852. OK, merci bien, nous sommes à la fin donc lokolo ya mama lokolo ya Choco lokolo papa na Jésus lokolo ya Kevin Sumbula Merci bien, je pense que cela fait énormément plaisir. Nabino tout au bosu occasion Kolanda. C'est belle et grande émission Vérité sans frontière au apitotiko sulala ba grand animateur ya Maestro Fabrigas. Donc mingi ko lobeza to za awa toujours na studio Boromona ba émission to ko sala na ba artiste musicien ya Fabrigas donc mingi ko lobezalité. Donc faut dire un très grand merci à celui Oazali ko tindi ka topé ko pousser ba jeune ya ko sala paix ya ko produire ba bonnes œuvres telles que Fabrigas le fait en collaboration ensemble avec l'artiste Naye. Donc c'est vraiment très bien et puis normal côté à la lelo artiste ndenge bazako bima Fabrigas donne la chance à tout le monde. Donc ça fait vraiment de grand plaisir. Donc un très grand merci à celui qu'on appelle Fabrigas Maestro Papa na Jezi Nambouyulu. Merci. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Bah, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, ça va information à temps réel. biso nyonso tobina kongo température eye na mopepe ya sika yaya tobina ye kongo température eye na mopepe ya sika